Binga Cedric Banza. Yazana Mbuka Mandela. Yannick Igwe. Binga bango nyoso. Elekitela na Moses wa situ bango na Afrique si basanga benga bango na poko. Monsieur na chini gandi na benga bango mbiki situ kupesa na pasi ko situ pe babozo lobelo. Ngala lobanya zolenga lokwa bébé. Yebisa Sandra Itela. Mobikisi alobi moye alando lisusu kuna na Dubai ezate abutimba la moko olibe tiko sanga boko Osulana Mohamed Mole katile seigneur na bengi bango yo so biki dans la 16 même si moi ikeli papa social et pas biki bisa mobikisi na sa système ba 18 babu yo kutukanga no munoko yo zobela ka munoko na ndeni dendongo tono poti foide la tanga inzoto ebongo mna nutu no la kaka mobikisi poso chose na bekisa kiyo ko linga bloka balabala ali ba maleo balabala babu yo kutukanga munoko muke mobikisi dendo tono ko linga ngo babu alingi biloka balabala dozo na usande tika nanu zela nanu mobikisi bebike no banda tokota na lopango o mikolo nyonso ngana ko banya balela lekola ya esprit mabe ese milimu mabe ko mama artifoide butika na bino butika na bino ba demo na banyawa yangani butika bango ezani mobiki sinanda ka liboso to salaka to bana mona ba puku te banya uti kuma sans cesse baleka basala to makasi bulesinga idendo ya tono mingi yumo kalinga usumba bosi yo yo bidendo usumutala mustikeriza la kati ndokia ikosala nyoso bokoma kokosela voisin ngani makambo mususu peza la kanangu voisin te oh mobiksi hein sinyo ye wana zoko bela akendo hôpital akokufa na ndako akowa kokufa pamba tata ngondenga bela tata ko sungi na ndako ndenga lali bongo nzoto oya musungi la chair est faible maman tant ozo bela ah ils sont makambo spiritualité te il faut qu'indépendant hôpital docteur a examiné en tout cas vraiment à comprendre ba kinsoute yozo bela eloko moi sinef mana lekine boke même hôpital te même hôpital oh ba ebika ko laisser biloko balabala akobela malaria tata bikisanga tata ko bikiseka ndenga lali bongo ozu tonga te na mokili lelo tata wana matata kala tomona muto examina na so pamba poza ka mobikisi ya me makambo kipe biso te souci poza na ki yebisa bango ka ba meme na hôpital ya na kokolala boete ça bango eloko fo basala fo meme na hôpital c'est ça bana makambo ki mobikisi so mobikisi ami bikisa ye moko fo mi bikisi so ka tata avant bikisi fo ye moko pa kende na hôpital ba mi hôpital ba soigner et pour tata bikisa ye surtout la santé n'a pas de prix. Je suis docteur en famille, à part ça, je suis camarade de Mobikisi. Mobikisi, ça fait une semaine, il y a un souffrant. Maladie, vraiment, il y a surtout comme il a 16 jours, il forte fièvre. Alors, tu es ici, tu es à l'hôpital, tu vas examiner, tu vas faire des amis, tu vas prescrire des médicaments à soi. Mobikisi, à l'ingité, il y a quand même des typhoïdes, de malaria.
nde toyebisa tokende kasi na hôpital na hôpital nde tokoyeba soki réellement ezali typhoïde de malaria to toyeba kena tokende na église ntango mosusu nango milimo mabe alobi eza milimo mabe te eza typhoïde de malaria mais ye hôpital alingi te eske bokataki masasamba nani nakata simekele mwela atumbola kibola nga mwasi nene nakobaki papa nakata masasamba na ye nyonso oyo obi nyonso masasamba nyonso banda ya ye na moki bakata masasamba na ye te yango te foka masasamba na ye eza charge bon tosala boye nayebi nano te mpo na kotraite bakongai na moni te bojonga na ndako kojwa ye boya na yango papa wale kama kujua ndio nakoyana ndipo akolinga te alingi atakoka kumboka akufa to boya kufa to yepa yo camarade na yende ai na za docteur ngena bikisa bato misika bali binja bo tina basoko kuna ngana bikisa bato soka lelo ko kapitisa bilamba ko tambala na fiere ngemu na salisa ba uli to ka ba traitement ba joli to ka ba traitement ba rebika to ka ba joli to ka traitement joli to rebika to ka camarade ngamo Blandine Minar abisanga pe yepa Dudu Bolalo Sandra Litulia Serge Ngwaila le boss nyoso ba traitement na Carlos pauvre pe bon to ka patike mbuya ko Amerika ba joka oza docteur bokende ko joyer boya na yao sikoyo papa pas docteur papa lianza na bien toko créer stratégie morote o ekosala abima to ebiteke to ebiteke boy camarade no lianza de sofate bosonja bolingola misamba pana lo menyanga sa somote abi boy asa na kusana ko idea na kama kono pitala moto moko singa ka ya ko bolira c'est le plus voilà ako peut tailler $300 kama ngo mbongo ako yao buya ne ngai na traité tanga oka mbongo te lisofote akoyele so $300 elo bananga asingaka pona mbongo te asingaka parce que tata ne mtatinda ye aya kosala ngona motili pona mbongo tata ngwa ye tabikisa ye na zolenga lokwa sose tata ngwa bikisa ye bokende ko jouer na stratégie boyela ngai yao soka ya ko bika aya kosambelela moto malade motango akosengo beyi asenga ye mpona mbongo mobali nanga papa lianza nana ndeko na mwana na France maître Chou Asai nzamba likofi aobenga comme ça famille ne ba ko soin OK yebisila ngai pe Simon Nkela pe Simon Nkela madame muninga ya Linos na convert madame na yebisa Koki Matie na yo kitangu okangi na mbongo makasi ozalaki na posa lisungi JM France Solution ezali pona bino Canada mobimba Montréal Ottawa Québec Ebandeliti Souka ya Canada JM Trans à Tchelibino cadeau ya Ofele Otie 2 cartons ya 50 kilos à Bakiselio carton moko ya Ofele Otie 3 cartons ya 50 kilos à Bakiselio 2 cartons ya Ofele pour la JM Trans Solution à Pesibino ya Ofele le gouverneur du Canada Big Jim Wumela na yo eloko etikali kutu kaka JM Trans Solution ezwela bino bakoli de paladizo ti awa na se ya mokili obenga bango bayaka kotika tina ndaku oyo babengi na lopoto livraison à domicile mwana na moto asepeli JM Trans Solution ezali pona bino bato nyonso mobikisi nga nazomona bozolinga bomema nga hôpital te hôpital te moto aza malade to basenga loboko na po moto abika papa ezaka abika kaka na nkombo ya tata te ye posasi nio esali bien te papa na mosala papa osala te po ozobela mobikisi tata atindaki na mokili po osali soki mpona tata nakosala esala mwana naza aopela makasi asenga guérison mpa na yo okobika mobali nabuta na nga olibe obutana olibe soki bamamaladi oyo basala olibe soze bookende ndeni dendo ya kisasa
Dendo Kisasa. Naboyaka na ngai pule mayo. Naboyaka na ngai ngulu mayo. Naboyaka na ngai nyoso. Kaka lokoso ya babu. Mobikisi. Tulia dendo ya poso ezalaka kitoko. Eyo kanisi na zonwa. Na bizu na yo. Kobeta no kutuli solo ya milimo mabete. Milimo mabe ezali biloko oyo bazipaki te. Oyo epesaki ngai typhoid. Lokoso ya babu. Eza lokoso ya babu. Babu nga na kozonga epai ya tata na kombo na yo na munoko. Babu. Olingi oloba nini? Typhoid oyo euti na babizu ya dozo. Bongo uche pana uche na badendo. Typhoid loko mabe. Boyenanga awa. Ate boyenanga awa tinani. Ete awate. Naboyi tonga. Nalingi tonga te. Naboyi. Tu as maladie. Moi, je préfère nanga ekulusu. Na préféré nanga ekulusu. Naboyi. Nabiki naza maladi te. Tala nde na chekutu lokolo. Nabiki na ngai tozonga ndako. Naboyi naza na ngai lisusu maladi te. Naboyi naza na ngai maladi te. Nabiki Naboyi Nabiki nanga naza maladi te. Naza nanga maladi te. Tongate Naboyi tongate naza nanga maladi te. Naboyi ngai nazoyemba tata sungali yanza. Tongate naboyi na ngai naboyi tonga nalingi na ngai kulusu. Tata naboyi na ngai. Bobaka ngai nandimi bobaka ngai te. Bobaka ngai bobaka na bino ngai ata mondongo. Bobaka ngai ata mondongo. Bobaka ngai ata mondongo. Bobaka ngai ata mondongo tongate. Dozo lapangai dozo bosana ngai ndo bosana libele ya mama na yo. Babu tika naloba na motema na ngai nalikaka na ngai kutu yo te. Bobosana ngai bolia bomela na ngai nekenge. Nalobi na bino boliaka bomela na ngai nekenge. Te tonga te. Bobaka ngai kasi tonga te. Eza kaka ngai nde baniokolaka na mokili ya se. Bateka ngai baboma ngai. Ya bakisi lisusu na tata. Bokananga ka. Bokananga. Bokomanga.
nazongi patata Quand je suis à bout des souffles, je me tourne vers toi, ma seule source. Même quand je perds le goût des vivres, en toi mon espoir s'y revive. Nombreux me jugent par l'apparence, ce que je dis, ce que je fais. Mais toi tu me connais depuis l'enfance. Tout ce que je vis, tout ce que je sais, je m'abandonne à toi, Seigneur, car seul je n'ai plus rien. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, car seul je n'ai plus rien. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Même quand je suis dans le parage de la mort, même quand mes proches me jugent à tort, quand je crie, tu viens me secourir. Tu me tiens la main, tu me donnes les sourires. L'ignorance traîne certains ailleurs. Chercher les succès, les joies hardies. Mais moi, je n'ai peur de rien. Tu es l'assurance de ma vie. Je m'abandonne à toi, car seul je n'ai plus rien. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, car seul je n'ai plus rien. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Aide-moi à devenir l'homme selon